La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Affaire Herman Kasongo eka musangai ezolekilanga ndenge bofinga ye na ba live nde bato ebele bazoya kofinga Herman Kasongo na ba live. Mutalali alamuki azwi na ye décision azonga na ye Kinshasa po poto esimbi te. Bolingaki Herman akufa na poto po bapimeli ye mukanda po poto ezosimba te. Bolingaki akufa après boya kosala bimission bolobaki fala zonga na ye Kinshasa to ndenge nini. Naloba na bimission nanga poto ezaka lola te. Kin na biso pe ezaka nango bien. Yana bato ebele pe bavanda pe na kin babula pe kokende poto te. Ba o bakenda poto vie simbela bango na poto, gloire à Dieu. Mais zape na bato ebele ba na poto vi pe simbela bango te. Mingi ba na posa bazonga me ba na makoki pe te. Ebele pe ba na posa bazonga me ba na ba place olala te. Ba na bandako vanda te. Poto esimbela mutu nyonso te. Herman Kasongo akendaka na Canada, akendaka libala biso nyonso toyebi. Alors tango esimbeli ete toyebi banda mwa mobalo akenda Canada ezalaka makambu na makambu. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Ezalaka souffrance likola souffrance. Ezalaka makambo ebele ebima bima kaka. Banda Herman angwa voyager. Alors ce qui mutuye moko azwi na ye likanisi azonga na ye Kinshasa. Eza vi na ye. Ngana omona te pourquoi batu bozo ya osela ngo ba live, pourquoi bo finga ye, pourquoi bozo lo batala. Eza batu musu a vivre vie moko batu ba yebite. Soki ba betela ka batu pena vanja fungoli mutema na ye. Afungoli pe mutema ne abetela biso lisolo. Lisolo penze ya vi na yendenga memi yango na Canada wana. Musu toloba kete azana droit ya uzonga. Vie eza facilité. Vie eza facilité la famille. Na otie la bino Herman Kasongo. Boyo kayena mukie après to continuer na analyse na biso. Soki bomoni mwana mobali azwi likanisi atika pays o batu barevaka, pays de rêve ya batu nyonso. Toyebi ke pays de rêve ya batu presque tout ezala Canada. Même muto avandaki na Canada azwi likanisi akita Congo aya kovanda ndenge toyoka na internet ke aye Congo kovanda pona libela. So muto azwi likanisi wana, c'est-à-dire ayebi pourquoi azwi likanisi wana. Herman aza mwa mukiete.
Herman Kasongo aza mwa mukete, Herman aza mukolo. Herman non ndenge aza boye amemi na ovine na baloyenge ebele. Wana ifoto yeba. Amemi na ovine na baloyenge ebele ka Herman moko obozomana. Combien des enfants au Herman a na bango? O musuti lelo toyoka ba mame bele ba obima na internet. Ba audio ezali na otiela bino ba audio wana kaka na video oyo. Tant aussi sa vidéo na ye toyoka su vidéo ya mama mwana mususu abimi. Herman a boti en désordre. Herman a bana tellement ebele. Ana bana ebele. Comme jeune comédien nyonso azaka soka zano comédien maina makilezo bimaye na nzo maina makileza na nzoto aosela no ki comédien na ye aosela ki star na ye Herman banda ko sela ki star na ye à l'époque aseli moi ki star na ye wana toyebi basi combien o babundela Herman awa na réseaux sociaux tomona ba bintu tomona ba efela tomona o abimaki na efela o bintu na efela babundeli Herman tomona à l'époque Herman na groupe na ye e banda ko sala succès akenda peut-être ko va na Canada kuna tolo bakasali pe lo côté banda vanda kuna soka zalaki pe na niveau akini wana ba YouTube wana melelo pa zalo kwa ba sila lelo pa akompe lo kwa ba mama dinana Herman abandosa ba théâtre kitoko tanga zaki na Kinshasa na groupe na ba banda ka ko tourner bien to yebela ba bintu ba nanu efela wana to yebela bango pa Herman Kasongo. Ce qui a mouniqué vi na Canada simbeliete azonga Kinshasa ata maele na théâtre a avancé à quoi avancer ba comédien lelo ba envia lisuto ko kiva na poto par rapport ya ba comédien kalande bazalaka ba comédien kala babanda ko envier poto mais ba comédien lelo ba envia lisu poto te ba comédien lelo ba envia su poto te bakoma akei congé azongi ba enviar lisute ke ake ko vanda na poto ke ko s'installer kuna mutuna mutana ndengi na ya omoni la makambu ena mutu musuka nde na lobi ake poto esimbi autonga ba immeuble makasi na kini avai na poto me pe na batu musupe boy ake pe poto ngo pe simbeliete ake pe poto boy ngo pe simbeliete suka zongi na Congo biso nde toyebaka te nzamba tsa mutu na place na ye ya kobongela so nzamba alobaki ke yo obonga no na Kisasa te atonia ova na Kisasa combien d'années obonga te mais soki nzamba alobaki ke yo kobonga na yo eza na poto France Canada nyonso États-Unis soki o voyage okobonga. Mais soki balobaki ke destiné na yo eza na Kinshasa okobonga pe na Kinshasa. Soki Herman a décidé azonga yango te si esenga to yo sala ba live pona kofinga ye eza décision na ye tango Herman azwaka décision kende Canada atunaka un point de vue ya bato réseaux sociaux te atunaka biso point de vue tangu ye moko pe azwi décision azonga Kinshasa nde yango toyo bandosa ba live toyo ko stresser mutu bomona ke nzoto nyonso esili tala Herman akomi na niveau akomi boye malgré azaka muta munene te malgré azaka na ye muta munene te ala na ye muta mukie mais tala façon Herman Kasongo santé komi ye bomona ke ana ba souci bino bokasi muta ko ndima kaka atika ne pays kitoko Canada azonga Kinshasa ka dans les pamba. Est-ce que mutu pena ko ndima tiki na ika pays kitoko o ba futaka bien o ba to travailler ba ozo ba mbongo bien. Pays kitoko o sécurité ezali pays kitoko o makamion seza mutu ndima kotika Canada azonga Kinshasa. Vous croyez que asali yango kana lo yenge moko boye azonga na ye a réfléchir ebele ayebi pourquoi andimi azonga Kinshasa. Herman ayebi pourquoi andimi azonga Kinshasa. Mais biso ka bande kone ba congolais to pelisa live na TikTok butu moi ba mibali ba koma lokwa bana basi na TikTok
eya na ba mibale ebele bakoma lokwa bana basi ovanda opelisi live mpona kobanda ofinga ndeko no mwa mobali soki yo vie bongeli yo na Canada, vie bongeli yo na États-Unis, vie bongeli yo na France, vie bongeli yo na Belgique, vie bongeli yo na Allemagne, bongeli yo na Paris, eya na mutu nyonso te. Si na ba Château Rouge on eza bato musu balalaka na babalabala. Biso toza na Afrique du Sud tomona même ba Congolais bato bele baola la libanda, bato bele baola na ba Japon, tomona bato bele vie simbate. Vie simbate. Alors mutulo kwa Herman aza mukolo aza dilt. Mutulo kwa Herman aboti na Canada, aboti pe na bana. Soki mwasi na ya boyi kopesa ye mukanda, aboyi kosala ke a renouveler po Herman azaki na mukanda. Herman azaki na mukanda no tela bino video o Herman o lakisa mukanda. Soki mwasi lelo aboyi ko renouveler mukanda, baboyi ko renouveler mukanda, avandika boisa mukanda monike aza akomi inutile. Pour ba peya libanda so za na mukanda te, oza na droit ya osala loko mote. Wana droit ya osala loko mote. Soki mukanda no expiré automatiquement banque ekangamaka. Donc atos alaki ndeti biso na Afrique du Sud atos alaki na ba million na banque soka mukanda no expiré bakangi directement banque na yo pour mukanda expiré il faut que ndeko renouveler mukanda pour ba fongola banque na yo. Herman aza mukolo boti ko stresser moi mobali yo na omone ti osala ba live na ye wana omona ke non ana mwa douleur boyebite loko nini sali azonga Kinshasa yena mwasi ne wono babala na kala mwasi na mwa mukolo wana babeba na kaka est-ce que histoire ya nani ya Herman Kasongo na mwasi ne wona za histoire a lelo ya lelo te za histoire a lelo te Herman nana na mwasi na wana bo babala na kawana mama na mwa mukolo wana iza histoire a lelo te babeba na kaka muko soka tomboki abwaki Herman bilamba libanda si seri moko bwa kaka Herman bilamba libanda seri moko bwe Herman mwasi na wana bwa kaka libanda soka munike trop c'est trop ezo simba te biso moto yebi babala poto ndenge zalaka. Surtout ceux qui que moi si mukaza na moi mukolo ayebo yenda financer ki makamimo so po bala yo to yebi ndenge zalaka soki mutu ye muka financer po bala yo to yebi ndenge zalaka to yebi mabale bele bo sala bo na yebi te bo sala ngona motema mabe pona bo matela Herman Kasongo na ba live streaming ba mama ba ndeko na biso apoto bo sala ngona motema mabe bo yebi poto ndenge kendela rate to bo sala ngo penati ka bo sala ngo non toza motema malamu na mwa mobalo toza pe motema malamu eza vi na ye toza la boye mutu na muta desidaka po na vi na ye soki mutu azwi na ye azwi mutu azwi na ye azwi likanisi ya vi na ye mutu azwi na ye conscience mutu azwi na ye idée kena sala boye na zongisa boye bino boko ya kopelisaka na bino ba live bolekisa na bino temps na ba live to na makambo ya mboka bozo kipata makambo RDCT. Combien de personnes au bossa ba live concernant mambo etali mboka na biso Congo? Combien de personnes? Toi non na mamba mboka Congo, toi non na mamba problème mboka na biso na ba problème ebele muto kipe mamba Congo azate. Muta kipe ko loba te ke wa loba pona mamba Congo, to ya to loba muta so kipe ko loba na azate. Si tozaki na makambo mutamba awa bino ba page na bino wana eza boza na ba page na bino ba TikTok na boza reconnu na TikTok mobimba na bino boza reconnu mais ata mutu moko te azwaki likanisa bandoko tata ba live mamba kamera yango ezo leka na réseaux sociaux bino boza ba page na bino yebani boza na ba abonné belé ou balandaka bino mais bo se plonger kaka na buzoba na makambo etali nango population te makambo etali nango peuple congolais te yango nde makambo bino boza makasi ya kosala eza vie privée ya ye moko mutalobi na yazwi na likanisa zonga na Congo akeva na mabela batata na mabela bakoko bino boko ya kotelemela ete babengani ye Congolais kaka mutayoka soni na mambo ebele mindele bayoka na bausonte mundele maladi nyosa obela alobango boya obela maladi boye mais biso ba Congolais toyoka ka soni po nini to linko critiquer biso na biso to ko se critiquer
tolingi kokomisa pasi ya muninga okomisa yango lokwa meilleure façon na ya kotiola muninga eza pasi la famille na otiela bino Herman Kasongo tolanda Herman Kasongo après na otiela bino ba audio ya mwana mwasi na ye wana babota na ye Herman abalaka mwasi abalaka Herman azaki plus âgé que Herman azaki mukolo mwasi na faire souffrir Herman na libalo babalaka mwasi na nyokola Herman po mobala ndima pena zonga Kinshasa boya tiki Canada ane bele o apasi na motema na ye tandenga konzi ane bele ya pasi na motema na ye musu ya monike te c'est bien à vivre na Congo na ozala bien soki lelo alobi a voyager na ye na ndimaki ke lelo pote kokoma pe ekokoma pamba pona ba comédien na ndimaki yango mutandimaki yango azate lelo tokoma obetela bango maboko lelo pe tokoma obetela ba comédien maboko pourquoi bakoma kokende poto pamba bakei bazongi bakoma kokende poto pamba bakoma pena ko voyager par rapport ya sera kala série o bala duchesse bakendaka ba ansi bakendaka ba zigura bakendaka ezaka série moko o poto ezaka difficile pour comédien kende ezaka série moko poto ezaki pena difficile pour mona comédien ke poto ezaki difficile mais tala na mukola lelo tala na moya lelo ba comédien bakoma kokena bango pa donc poto ekoma lokwa simanda ko epa na bango alala la muka kepe poto sali pe moi 3 jours moi 4 jours azongi mais liboso zaki bongo te comédien nyo sote basala po kima na poto ba comédien bakoma ozwa visa na facilité na lobara toujours eloko o esilaka te bawelela te to welela te eloko esilaka lelo boseki ye po azongi Kinshasa po abi s'installer na mboka na ye moko boseki ye siko lobi kuna so nzamba apamboli azwi ba visa na ndenga ki ye moko na ndenge teke mwasi abengisa ye azwi ba visa na ndenga ki ye moko akei pe boye nzambe pasala azwi pe mukanda so atakomo kende ka ba aller retour nde ba comédien musu basalaka nde ba comédien musu basalaka bowela kuseka batu te belvia ucholo bango abowela nguna banani mama bela ucholo bango abowelela kana banani bowelela kana banani tala réseaux sociaux bozanga kama kambo kosala mamba politika engindi muta kosala zate vraiment mais tala ndenge bozanga kana bino mamba kosala tala likambo oya Herman Kasongo combien de live salemi déjà na réseaux sociaux. Combien de personnes déjà basali live pour na kaka histoire ya Herman Kasongo oyo? Combien de personnes basali déjà live Herman Kasongo abalaki libala pena ya alliance? Abalaki pena libala balatisa na ki pena alliance na mwasi na yewana. Abala naka. Nati la bino vidéo ya Herman Kasongo toyo kaya. Alors la famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Je suis Ambala Diboso, côté na chaîne, na en tout cas. N'hésitez pas à partager sur na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Partagez partout. Tindela bandeko lien. Tinda pena ba lien partout et tambola. Likambo et tambola. Batika Herman Kasongo. Eza vi na ye. Na ya ate pona kote la Herman. Mais na yo sala analyse. Na ndenge to omone la likambo ndenge zo kendela. Ndenge to omoni ya likambo ndenge zo kendela batu tu na réseaux sociaux boko ovandela ka kombo mutu moko te batu musu bakokaka pression te na vie batu musu bakoka pression te mutu musu ko ovandela ka kombo ni na live bando ovandela kitongo midi pokwa e choqué pe sali mabe pe po akangami pe bozangi pe mutu ango. Alors okoki jamais ko vandela kombo mutu moko boye ovandeli kombo mutu tongo ti pokwa jamais. Jamais. Mais tala siko ka o réseaux sociaux mobimba to vandelika kombwa mutu to vandelika kombwa mutu moko et kitoko te eza kitoko te il fait sa vie tanga bazongi kini wana azongi na mbongo mutu te a vivre na ndaku o ye moko peut-être azo futela ayo vivre na bandaku na binote ake na ba famille na binote mezo lekelanga ba live ndenge ke mati e raya kotoa finga mabe e rappelisi live ko finga bowela nini yango mutu na mutana vi na ye
mutu na mutu ana destiné na ye o nzambe si a klasa e bongo soki destiné na ye ezaki azonga kini abonga na kini bino bokasi lelo babelfi baoza na posa bakeva na Canada non vie ebongela bango na Kinshasa bino bokasi pe lelo bato babongi na Canada baoza na posa bazonga kini baya ovanda non. Pourquoi? Parce que vie ebongeli bango na Canada. Donc mutu na mutu ana place na ye o nzamba sala vie ebongela ye. Totika Herman Kasongo Kimia bande konanga na otikela bino video ya Herman Tolanda na pese bino mbotete na débit. En tout cas bonjour bonsoir bato bolandara biso kande na lobaka yango dépendara na ero kolanda biso so oza ezambala no ya liboso koti na chaîne na biso. En tout cas ko hésiter te au s'abonner au commenter au liker au partager. Partagez sur Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Tindela bande ko ebele lien au bakota balanda. Et puis tant vous s'abonner, en tout cas que vous sanate activer cloche à notification. Naloba toujours cloche à notification de ça là que prochainement tant toujours ça émission na biso au mon na biso directement ici kanyo sozala. To lembi ba question aux autres sous émission te tozo mon na yote alors botu na pour activer cloche à notification te. D'autant que vous s'abonner, activer directement cloche de notification et permettre prochainement partout au Kozala. Ce qui a lancé émission aux messages ici au Kozala. En tout cas, sans plus tarder, notre que la bino to landana nu Herman Kasongo yemoko mukolo histoire. Tolanda no ye moko mukolo histoire avant to fungula ramato inabiso ya royoka ka mutu na mutu oazo ya na version likambu ya mutu lokola ye moko mukolo likambu me aza mukolo likambu te. Alors to kota tolanda Herman Kasongo et usala bien tilanga j'aime tolanda.
siko la famille tokende pai tozonge pai na explication claire o Herman Kasongo apesi biso la famille explication claire o Herman Kasongo apesi biso est-ce que etali congolais na nini alobi na e bien eza na bato mosusu pote ko yuko sourire pona bango eza pe na bato mosusu pote ko yuko sourire te pona bango explication o apesi si yango ngana uchopesa bino awati azozongi la groupe na ye malembe abandeli kutu a zero libala soki simbite bakabwanaka yaya mutu kuta obela abeli ti akufi toza mutu mosusu azobela nzambe asali grâce abiki na mutu mosusu azobela nzambe atie end na vi na ye akufi siko tokobandaka akoyaka kaka Herman azongi kisasa na mwasi na ye bakabwani na mwasi na libala wana ezalaki deja menacé bandakala libala Herman Kasongo eza deja menacé bandaka na mwasi na ye wana mwasi wana ye moko ayaka na makambo na réseaux sociaux mwasi wana na tomona teke Herman asali live abandi mwasi nanga kutu boye mais mwasi kaka nda yaka na ba problème na réseaux sociaux mwasi kaka nda benga ka bata réseaux sociaux po apesa matière à mobali na ye eza mwasi tango mutu azwi décision yango kini yango ebomela bino nani bokoma kaso mutu azwi décision azonga na kisasa bokomi koloba yazongi kisasa yango eza esika soni pour peut-être bandeko ebele bandeko bokomelanga no na commentaire est-ce que kisasa eza esika soni po bandeko ebele bakoma kaka kisasa azongi kisasa Herman yango abotama na Canada te Herman abotama na Canada te tokende pai tozonge pai Herman abotama wapi abotama na kisasa lelo soki bapeya libandango o tozali balobi ke non mutu na mutu azonga na mboka na bango est-ce que tokanga makana bapeyi na bango soki bazwi décision ke mutu na mutu azonga na mboka na bango biso tokanga makana bapeyi na bango te tokanga makana bapeyi na bango te tokozwa décision mutu na mutu azonga na peyi na ye siko mutu azongi na volonté na ye moko libala esimbita kabwani na mwasi na ye azongi na ye mais ekomi peka ngambu na ngambu ya bakongolais toza wana kapona makambo moko ezanga nango tina so makambo ezanga tina wana nde bopelisela yango misu wana makambo ezanga tina ba live ata ya désert so makambo ezanga tina bokosala ba live ata ya désert na makambo ezanga tina mais so babiboya to bunda pona mboka Congo mutu akotelema na ba live azate mutu akotelema na maka omona mo 4 personnes 5 personnes de bosala ba live mais so ke eza makambo ezanga tina makambo vie ya batu wana omona 10 11 12 personnes 20 personnes bokoti live pona mutu moko après bino batel boso boyolo bake Congo ezobonga te mboka na biso ngo penza mawa bino bosala nini po mboke bonga so bozaka quand tout moment na réseaux sociaux pona makambo etali buzo bate mutu azongi Congo abengi bino tate po asenga bino mbongo azongi na kiye moko azoko asime iye moko me bino esa bino pasi me bino boya kofinga ntuka ngezo kamwisanga Congolais basala biso ndenge nini mutalobi ke oko na poto wana oko krake oui effectivement na bato bele ba kraka na poto na bato bele vie pesa mela bango te si apesi exemple ndeko ya sunga ki ndeko alinga ki azonga iya sungie na ba conseil lelo vie wana koma stable mais ye moko stabilité eboye amoni ke stabilité na ifa zonga na kinya ya kobose mutazongi kinya ya kobose pona stabilité na ye lelo soka zongi na ba théâtre na ya zongi si en ligne zongi si ngo na marché lobi kuna nzamba osala les glace poto wana okendango Herman asala ba théâtre ne kitoko asala ba théâtre na bien Congolais to linka kokota Congola linko loba Congola linko kota likambo ata likambo ezotala ete ata likambo ezotala ete mais Congola zakaka actif na makambo abatu to zakaka actif ba misu na biso zakaka polele na makambo abatu eza kitoko te mutu na mutu omene vi na ndenge na ye
Si boya ko boma pe Herman angoti, bote ba souci ba baba ko matana ba live ko lobela e. Babala na ke simbite bana bana kati. Mwasi naza mukolo na yebite ke bofinga ki atanga bala ki mwasi na kaka biso réseaux sociaux. Toyaki ko finga awati ke Herman abali mwasi mukolo, ke mwasi Herman abali kutaza mukolo na ye, Herman abali mwasi mukolo na toyaki ko loba wate. Biso moka toyaki ko loba na réseaux sociaux ti. Ke mwasi abala za mukolo na ye. Lelo mutango otolobaka bali mwasi waza mukolo na ye. A décida kabona na mwasi yango. Biso pe kato yeli su ko loba na réseaux sociaux finalement. Posa na biso eza nini. Posa na biso eza nini. En tout cas, moi je pense que aza deal tikande na ebise kibino azui décision na ye. Muta olongola décision na ye azate. Vi o ye azo vivre. Muta yebi yango azate. Ye moko kanda yebi vi o ye azo vivre. Vi o ye meni na libala na ye. Tina denga longwe libala na ye. Eza ye moko kanda yebi. Donc atato ye koloba ye moko nda yebi. Alors merci beaucoup. Nabato bozaka wana pona kolanda biso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez vraiment partout nzambalola pambola bino. Message tozaki na pona Herman yango wana bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.